hale gogo diogo tongwetaniye mama tongwetaniye Freddy Gibanda ye. Merci fidèle internaute sur www.ctv na kati to the star place place vitesse à to the star et mbaka ba star ba biso za star te na kati to the star le katika ne to misano e bisabino ya biso mikoza kana ba pine to tambola ka pono la sabino ba star na biso pono la sabino actualité makambo pono la sabino ba yevini maningi zo le kana king. On a profité déjà dans le déjà Christian Malou les infatigables ils vont sur la autoroute des stars on va chaka puis mon pépé pour éviter ces rapidité pour avoir Christian Malou de beaucoup trépied Christian Malou de beaucoup trépied beaucoup libéré na trépied mais caméra bouge raté. Merci l'équipe technique de Précite TV mon réalisateur papa de place vitesse à Maramazali Taraba Kalita Taraba vitesse à mon place Massoulé c'est mon plateau toi d'un artiste le là déjà président mais surtout toi là moi c'est mon méthode de découvrir nous sommes ensemble de radio de star qui je profite déjà pour dire bonjour star. Ouais bonjour Tideni Taraki le bonga bonne semaine à parler donc je suis en tête de mes amours na biso donc ils ont déjà tombé à parler donc c'est un gars qui faut y aller pour prendre ça ça pour prendre ça en plein donc ça n'a bien le confinement et les gandés ouais confinement ils ont les gens par la grâce de Dieu et t'as la conjoncture dans le micro na mboka donc système bien cachiné donc son constat no bimisa cachiné police ba ko mettre dans nga ko ndi ba 3000 5000 pe ko fi na ba bino wala ka ah na lobiga la ndenge selo ndenge zomuna ponga mbila okakanenga te pona lataka ngotela baye mona kataka na ole kambila moninga yebiga kanti komonde ala tiwelo moso yebe komishida ya policier donc moya olela bani dans la conjoncture et to leka ba moment oyo to vandela ba palais tra biso ba musicien to lia ka trouver émission et un moment répétition concert show mo statique non sur ça bloqué donc là maintenant on peut dans le studio tout se préparer qui est ba déconfinement tant mais aussi là ba biso on peut tout ça ba tout ba ba carrière la biso pe sika tout ça ba on la biso moko boye donc tout c'est la ramax makambo efonga mapo biso pe to ya pe la makambo na biso ba donc ça va bien donc par la casse de Dieu Obama to me ko ta non moi malem par rapport il y a un groupe déjà tout mes canaux bêta moi les solo moqué par rapport à la mission de radio groupe des stars peut-être que j'ai occasion il y a mbayo côté va y abonner tout ba qui me panza là tout comme côté au pape de la presse là déjà bien Obama au moment parcours moi qui rapidement comme ça toujours la mission place déjà bateau voilà peut-être que j'ai occasion là wa donc Obama ça des matières à moka le ba Obama ba fait la kabosé bayibo bama lelo pa fini kabose ba biloka bomba basaka ala balengo babuka mbeto bakokodio basavana pa kabose na beta passer le scam na kipa vila Sophie Nicola sera ba sens interdit donc la tika pe bablo la ngana babwaka chéri mon amour ba gendo ba dasuki di lololo mama bomanga nelengi kasi vraiment komo ya naite ale ya shita donc la babiloko atika koto wana donc na tamula na ba orchestre beli ba t-shirt ni zala ke ba parcours à vie donc ti les derniers temps na ba vina ngaka bose ya kotumba ya kobia otona ko pesa siko makambo pour ba comprendre siko que ba ma donc ya animateur mo plus fort ya kilelo donc ti les lopé là ba sérénité ouvert na donc ni zala bon siko pas faire le la carte de toujours attendre que ça makambo te donc la kokuta basoda kuna te kokuta to basoda te Villa Sophie Rigo la tante de Salissa s'interdit moi volume Villa Sophie Rigo la tante de Salissa s'interdit à Kemi Kili tango ça s'interdit mimi ba c'est pas nanga ke ba kina ba longoli yango na monive yemo ba bwa kyango président Firigo la bwa kyango Hollande ayepe kinit bandi ba répétition na bon vendenge zalara donc ça qui point on le point parce qu'il y a qui première disque na ya salaki de première disque c'est nga qui animateur té wa eza makambo ya rati tant on vient sur fali pour passer la radio chemin yimo pe bois
abwaka ça rapport donc ça eloko mombe comme presque pas leader ebele le ba leader ebele ba komaki abandi générer mo facha maloba abwaka ndenge zala parce que to mo wele ba krina ba leader Olanda j'espère que pas ka possible on te rend moto ça timda ki yati la biso ba charge minda ki animateur wela makambo na yo pesi makambo ndenge zala donc tanga yebo donc dépa simba ba pire vena ba pire petite ça te ka moi qui étouffement moi komaki pena ba parti c'est pour non passer le côté que moi tout moi qui au BTRP passer le eh ba c'est dodo qui pelekeze eh ba bende ye mo mutaboka ngo yaye tolo ba ele tino ba mana sali générique animateur mo boss la pêche nga na sepe na krinae na osala ni na robwaka ngo pesi ko ndisi biso ba kilelo to ba animateur to ba créer bele moto esala so tala mo ba epe mina ngala ba krinae na ro palpiter krinae donc ezalenge musique no ni bando sala ki obwaki loko na yo ba président ba ozwa bando ezandi wa moni siko ko bima sika tango longo kese déjà wala pour ça que yo moko omi opesa na lo sakati olanda donc osamna tante ta ko kese animateur olanda oye déjà osamna espace obwaka pena o ni bobwaka pe mo ndenge moko na sele wa ngala animateur na bwaka ba fani so na bwaka deuxième fois na bwaka timbre so tali ba crée beli na bwaka olanda fils de malule sala ba bio ba buka mbeto satiki na bwaka ba timbre ba sele yo emotion na ile kili emo na saksi ki obama donc tina bwaka ne tiselo parce que na travail pe mille mon na sele yo na ebi timbre d'animation moi déjà so l'orchestre mutu wana animateur donc oso yoka troye yango salanga pe otamula kama po vie wana pe yango salanga pe ka moi qui me colle expérience mobo animation bandi donc ya ba parcours ndobi ke parcours donc ça ba parcours de to leka giti na pas fait na ka bosser la personne na mboka donc il est là na sécurité ouvert dans balle de chambre tu es non pas ka bosser premier jour non pas ka bosser convaincu ka bosser na clinique wa tona yaka pa ka bosser premier rep mona yebaka matabo ba misana plus de la kuta batala ko bisumaka test on la kuta on va plus de 7 animateurs na mata na beta tous les 7 animateurs na ba ki test wa banani na banani donc ngata yaka kuna na kuta ba animateurs papa ka bosser to yaka nani masamo wa kinabo nani samaton no musamanini maseso mo grenade mwana ka samaton Olanda masamo bo grenade ça rappelle maison mère na kako ko grenade ba yebi pe boye ayaka pe simo maison mère yaka bona kutaka yewana yaki pechaka bosse ba uta bongoka na beta bango nyonso ta na beta wana donc ezaki ndeni plan ni no beta yo kuta igo sente muta pesa makambo igo sente paka bosse kasi katato utraba okini to utraba nini po igo sente muta beta bani yao abeta ba voiture sa moteur sente igo sente ya utani ka faut pas cela mais ça retourne na bota to bimara bona mokito uta mokesa to apparemment siko yondo so tana yebo mutu apesa nga passe ko da mboka la igo sente bete lo tana yebo e batatu bayena moto aleta la baluba bayena moto tika kopa kolanga buzobe igo sente zukiri wana abecha na sente papa donc c'est pas mawa ça les moyens et moyens ça dit pas comme tika ko dans tous les animateurs to matana soka bois qui mabega tika ko pakola nga kusa donc ta sala bendake na ko tapaka bosser iko sente parce que sente ni wana donc itanga tiba mawa wana donc ya mo sala ki na sala tilo donc timonike masali ko kolongwa na opaka bosser ilo ni etindi olonga paka bosser apparemment biso to alamo ba secret mo ba bike so yo lobi te biso to rappeler wa boyi ba sekango donc la ni bato ba olanda biso ba miko comprendre wa donc ezaki moni ko longwa mususu ya ba réalité bele to mona ba mouvement olanda bato samla ga mama longwa ki olongwe pona ninga sa ba réalité mususu to mona na kati olanda to na ba responsable faut te la parler wala ka faut te car wana ozoka na ozoka pa ka bo sele melo côté ka bo sa somela nga mutuka ke ngai mo secret ya mutuka parce que to beta musique ba ko pesa biso ba coach biso musique we ya wenge faut la courage wenge faut mo beta matolo faut la soda no mo futa mande bo to futa mate
orchestre ni na Congo mafuta musicien musicien comme les lobo qui disque matolo la mutu mo zolanda yeli nani zolanda to futa marate olanda to futa mandeli viol bagete sponsor yate olanda mwana yeba matolo ndenge zala tokena omona pia mutu kana ngana c'est leur relation batolanga bandenge zala ataki musicien nde baba coach biso muzika wenge faut bobeta wenge biso na maison mère vechoni asombela biso le côté mikili ashiri baba tumoto sobwaka ndoki wenge yamona mbeke na bila ninga ki wenge na zimaka mona explica ya wenge ya katambo moto sombate pour comprendre ndoki baba te comment qui la chaboda qui wenge aux déjà car déjà qui wenge pele karaté Hollanda donc beta musique c'est quoi les gars qui isa pemela mutu mo bo senti que au point d'année et le côté on se boit kaka donc il nous qu'on doit venir mo isate nini isate na lo maté nini na lo ngona makilelo tito sala la kilelo na lo ngwela est-ce que sur la naka aussi peut-être que sur la non prise na longwa nanga do longwa la boekamba moko tonde et yango basolo la raté ça basolo la c'est que longwa la ninga mabe pété yagla mikila yebo ebanini blues déjà no betama olanda blues so betama comme déjà que kama fallait moi qui sauter pour ya boye yo salana nini wenge blues taba coach no wenge blues pesa la rawana namona senti déjà que la so déjà mabemo déjà comment on peut ça mutu musu brassard babokele ballon la générique te ngana obama dia de Tasmanie orchestre mda la charge ta chef d'orchestre obama ba pesa ba ballon bano ngana recruter ba pesa ba ballon ba yakala musala makasi kule obama te o ba yakala ba ballon mwana ngoto chewe makambo te pasa inosa mwana mbato sa utatala ko utalandanga abule kuna beta from na bwa kisayi donc bayamba babala babale toboka utasuka kakale kokodioko kokodioko tongo etani kotola moto fanda kaka na mokile kopana ki mutasana makambo ba obama do laxike makambo ya rashinga tana longwe pe na kena makambo nanga na sima boyoki babeti ya soyoki babeti générique ya soyoki donc vraiment Babi dernière question Mouké tout me connaît beti la non battu solo et tambola pe moi trop internet solo est 7000 francs on dirait bon t'as ce qui Kenya na aéroport président pesa bino sur 7000 les akine donc les gars maman 7000 na ki pa moto parce que na uta Kenya tokendela vie tobeta bandule toya kini tokomana aéroport bapesa baya neti nga na transfert pas général défense parce que la boakelaki album ya général défense la pesa moto wana ko bar nanga la boatana komi kini bapesa nga transfert na zoki mbongo donc neti ka pour 7000 francs na tagala soda et le blanc et le côté sur une dérange ba ya mususu voyage na boy 7000 francs quitter l'aéroport tant quitter l'aéroport sengi ke l'aéroport pour bafuta bino esate sengi ke mutu nyonso azwa le fisc akende pas parler bapesa bato ba 7000 baso bakende parler nayebi te so babenga bamisusu bafutaka bango boyo ozwaki ya yo de te nga nazwaka te olanda nayebi te baso bamisike caché par rapport ya voyage nalobi mpe misike motambola bongo tatonga mpelaka na ngai isole olanda moni lelo kimotema mabe komona misiki batalaka bama utike na solo na général des fois ba relation bani bamoni bafalisi oye mbongo leader tatoki opesa mpe ntima te ye la opesa te namoni yaya wana fona pesa te bembe fa ya la pesa ye to na benga canal fa ya olanda l'orchestre la bongo sati leader muso sala ba musicien ni moko boy amona ke neti yo sala makambo moko boy ya la toile moko boy déjà hein batunie moko fu baswa hein tato na blé donc mando ba 7000 donc na tato bafutaka bango nga na yeba te olanda o ba biloko mosusu ngo tolobati olanda la réalité monsieur les orchestre ça c'est trop isolement yo yemite yo po nyokola bana na hotel je pense na nyokola na biso na groupe vanda ba chéri te kilelo to sala na kilelo la sens ndenge ni musique lelo musique évolue olanda ikampatima keto la musique lelo ça sauté olanda to sala rara ah to la ouvert dans la bisérité ouvert la so ozui ateya ya moni chenenge zabo bino mozo o ma plastique na o olanda ti baso tonda na ring répétition chomona ba te belé bazo ya ba bela ba danseurs ba musiciens parce que ba biko ba ma social généralement sur la bien photo kenaka
comme tout droit ndenge ezala la vie olanda ndenge ezala la vie eza te ke oapiaka lelo bato baedolo biso ozwi mbongo bosata kotuna motema obosani ke okemba na bato moko bo nzambe mwa pambola ezala te pour comprendre donc s'il était ouvert kala mingi te nde nalobaka ke s'il était ouvert donc bapesaka mata nasoki mata ya kobose mpenza obama tokende mwa mbangu pourquoi ozwi temps directement osala groupe na yo pourquoi préféré kobeta tato te place osala Johnny Mbembe tosala na ndeni mutamuta na makila na mutamuta na étoile ne koto Johnny Mbembe ke ponga ki ba box c'était la 10 ça t'a animateur monene ti Johnny Mbembe ke l'orchestre mo bi affilé ta bi Johnny Mbembe pas bien affilé ana concert bien affilé boye bi na sayo na boaka bien affilé so bien nga papa tozala na ndeko langa ambulance ye mona mikwa piki tola papa nanga awa obama na ambulance ba otala nga to bomba binisa mokili ngala na ndako nazotala bango fo opesa mo valeur mo musique avec un esprit na courage olanda et le but de cela longela ke ne koto mo rien bataille on sala ba carrière yango bina fini so tali to ba master to ba mbula mo si otala raso ngala ba esprit na obama sur la question ça ya mo mo sur le esprit ta sur la ça président siko siko président siko paka bosse mo to rap bandi on a siko ya mo boye obama ko beto ma covid na ba siko comprendre ko beto ma ko non mais c'est exemple ok vous comprenez non mais c'est exemple ok sur le caisse ya mo boye tatoki na ye wo sala ngi président sur la tra ki nga obama yo pré to changer la solo simba te do ezata ki ezata ya machine fais ça Johnny Mbembe mo conseil rapidement te wana za masala ngai na regretter la télé générique ya bina filé o ebima boagite Johnny Mbembe za grand animateur Holanda la vérité bina filé fra box à Johnny Mbembe parce que mo texte générique on a pas Mbembe za animateur mo kili bi de chamboaka biso Obama to bunda bitumba na Mbembe Holanda tato beti ba biyoka boma ba lengo na bamboko to ba animateur mo ne tango yaya ye pembe na yo bengi faut pesa makambu po wana générique bato bayoka Mbembe wana oya koto una sa koto eza ndengeni aussi ba yuki ye mo bobo akisi donc tireur obosala ke tireur ke obosala ke sirete ouvert ezali donc muto a tiré na muto a tie bal na chambre so préparer à tirer to andi différent donc Mbembe courage azala kaka wana donc muto matana ye Holanda ngala obama na sala nzila nanga donc sirete ouvert donc lelo za moto ya machine ki lelo naloba déjà ki lelo parce que ki lelo et ça ki lelo makama machine donc je fais ça la moitié donc il m'a sa courage à Botazabani voilà va dire live performance quand on met ça dans le bisabina ouais biso mikoza soto ya mbi joueur to boka la voilà c'est biso boulot soto ya mbi musicien to pesa moi ndamo Obama appelé biso mo biloka bomo na lengo comme ça to beta allez lengo mama lengo ya bulembi yo kozalo koso ozama desu omoni yo soko koli okozala ale binana ye yo si unani kasi la pesa te ngala na busaba yaya omeli masanga na ngolie biloko na ngala okende na yo na kalezala ka so bengi petit momi so sombele bien on laisse taba so akimi po ya deuxième tour moto mo jeune na una china ki so na musaba yaya ya ata mo so sombelo bataba kuna pa so lia kitamata amela power donc ça la rara et cherche les vies au comprendre tu regardes pas buka metu fils de malule sala na yoka ya buka metu donc buka metu to yakala baba babiloka bombo satibe nage tindika mama tindika ale chamusa picha basubeli kura bakanga mene donc chasse beta mamboko to yena bakokodio kokodio ko tongo etani tuye na baba ya kolembola tala ndenge sali obeta boye poani tokosi la nana yo donc biloko sebele mokile bina donc topesa tanata lelo bama asali marché single ne donc bientôt déjà la marché s'il était ouvert révolution déjà posée
la commis déjà la fin déjà la scène déjà ma clip donc j'y ai déjà on a déjà clip il y a générique na rumba na siko te ngala animateur c'est signé le menara générique ka moko to il y a 4 titres donc on a bêti des génériques na afrobeat moko ezana on va benga afrobeat on va benga décalé ce qui décalé donc afrobeat donc l'animateur donc base la rumba pe na siko te donc to mitsa na no to pesa makambo po mikolo to na escalier Yahweh Francis Diakota escalier tonganga bona mata escalier finganga bona mata yebulembe escalier batonganga bona mata tomata Obama nakei umoni makambo ngo pesi ba yebele ba palpite asa l'orchestre tiko orchestre les malmo yeka malamogi na bisa baba sala maleme tomate escalier donc makambo na lo ba jogo Steve yebi makambo a jogo na bonga na ngi agenda ni kapi chaque kinga bola biso ke base ba yebi makambo po makambo yo epesi ba yebele palpite voilà Obama longazo sala makambo ne botiki orchestre bino dans le vide maman donc basa la calme calamité bon mateska t'es dans fou là bas pour la minute sur route voilà ba route les lots ça se passe kasi parce que quand on makambo bamba na loyengi biso to tala makambo world biso to tala makambo likolo donc on va mettre musique mo boyeteke Rolanda vanila ba pomba na quartier mo na diamba ba gende koto mo boye Rolanda bo beta ba libanga ba matolo sungala tala musique world ya libanda ngala sama mabili basala Nakamo baselo basala nzoto na nzoto mobile basala kizoba zoba tango beti premier bon ça tu pesi mango sima totenga ona na makambo ba fela so faire ebola basala makambo ba fela so fali pupa basala so ngo makambo so ba mani mosala siko na boko kota na distraction mo balinga ba memanga Holanda ba ndongo mo fani ba mina ba diamba na ba pomba tala ba mani matera Holanda ça n'est pas matéchel momo ya soja sur la randie sur no mo batiki na orchestre dans le vide pa yo kira ya sale le de mobo et pese palpiti bala mo ba ndenge mobo neti kaka to matesale kala mingité et na 2020 tolo bana teto kata papier donc tolo ba na TP na 2020 to kata papier donc des fois Obama to ke no bomba lève na éviter moi vérité OK est-ce que musique ya Congo na ba animateur passe mozala qui c'est ça qui c'est zaliga ça va qui se fait ça la forme sala na donc musique ya na kisi donc musique ya na kisi bon musique ya na kisi bon ya mona ko black musique ya kisi ça la musique donc si on a fani bon donc il a ba kisi dans la poche il a ba spirino ibika nega systématique makambo qui ça va expliquer donc qui sont là to ça là biso to ko ça là on est qui sont bas spirino kanda bo mutunde ke beta na omela pe dola relief na melisi yanga esalinga bien na on la mikolo ti non les nzamba tala ba munia ba jalio ba makento ba bakento o ba tele na vio ba ma na lo biki nzambe tala makambo escalier tika ata bazo mungu po bakala ba ki so ba ta ke ozo mungu oyi makambo ne o kompani mungu kati nzambe ga cité po nzamba sala mama mungu nzamba la ke mombo ko to make so ba to ba be ba le ka fumo ga mungu fumo kimbangu te Mikolo to kele ba nzela ba Congo fumu kimbangu pour des fois te donc si était ouvert réseau ya ba mate escalier donc makambo na lo ba mama Jeanne Ramazan ça fait moi message rapidement pour na bato ba Hollande biso ba mama Jeanne Ramazan mama bana mama na ngai calamité escalier zoya les jeunes producteurs Titi Mufuta te bisai ba mate escalier ya boga leader velanga sous les Miguel donc des fois te donc calamité ba matescale là ba dans le bas sauté to c'est la sécurité ouvert le maximum na roloba numéro contact mututa bengo voilà to comme ba bisombele suka bisanga bongo suka bengwele place marambeza la rababu to route star maramba bomo nonka awa ma vitesse bomo nonka mopanzo babi ba bonino so mopanzo na biso za koto vitesse za ka awa récite ka awa
Abimbota trop na papa Bruno Moussel na Nzambe maman Christ appelé bambota trop place aux venanga Alain Kembela venanga Alain Kembela ve Alain Kembela maman Sabi qui vient donc bambota trop place aux Hervé Fashion Mambo Riva Mambo Kevin Prince Mambo bave bambota trop masa nanga Joe de Christ Soda makasi basali show mabe baboyi kolia mpese me basimbi na maboko venanga international Rifel Longo drapeau ya Congo na kati Afrique du Sud bambota tout place oza abi Christelle Ngase mama Cécile Divine Balinga Divine Balinga mosali na Nzambe Jimmy Noka Micho Noka bambota tout place bozali kande za live performance ba ma biso to tibilo micro au sepelisa bato ba wala ndabiso moi écrit 3 cris mo bambota za ba to 6 ana Nicolas s'il était ouvert. Moi sinzo mama lelele yangala ya aboma libala akolala wapi botuna ye akolata nini yawe Freddy Kibanda yawe escalier tonganga bona mata ya yao escalier finganga bona mata Tomata, Obama, Nakei, s'il était ouvert. Et en 2020, Tolo Bana, Teto Kata, papi. Go, yes. Kogori Koko, Koko Diogo, Tongo etanie, Koko Diogo. Mama yo. Francis Diakota, yo. Ivi Yamala. Wana peska mbote na papi Bushabu. Mama Jeanne Ramazan, Titi Mufuta, Yaya Boga leader, Chancelier Mindu, Kisambilo, Nandil Ker Mama Social, Bibane Magangu, Velanga Babel Matono, Patrick Ekongo, na bossa nite bana tout ya poto partout monde natie, Obama yeyo. Donc plus 943 89 50 29 111 89 50 29 111 donc Obama yeyo balobi s'il ouvert et ceux qui pétait. Et ça la bête, c'est la libanga, na bête en massas. Allez go diogo, tongo etanie, mama tongo etanie, Freddy Kibanda Bifini tue, Chantal Tololo yaya.